Ba papa chéri baza sou batu ya kopesa bango sous ba faute te age koli et puis mutu so azo continuer kolala akomi kola azolala ye moko trop ba mari de nous ba mbuyaka. Oh, on solo la yozo seka. Vous comprenez? Ah David. Tala bat nyonso la ba mabe na wero tala ta moko ta sali carrière le la wera. Ah? Na ibso vérité. Bato bala ba mabe pona wera. Tala biso to Blaise Bula na za bongo comparer carrière na wero lo ba no baninga. So to che Blaise Bula to longo la kutu wera to che na Fabregas aleki ekutu nan. Siko te to banda siko ko banda ko lakisa bino siko makama po mona jalousie. O moni biloko mususu. O comparer Fabregas na Blaise Bula. Na carrière Fabregas aleki. Zala ibso vite we vitesse. Tala siko niveau ya ba wera bazana ngo. So wera okende ko luka akanga na fali po fali aza petu déjà zala na wera. Wera akota lelo ba ranki. Wera moninga ako basute makambo edimi mwanda moyo ngana. Fali tema za makambo ngana wera ko mo zela to solo la. Ba restaurant. Zela to solo la. Na ba na. Ya na boduga. Zela la solo. Biso to ko lo ba so mingi net Blaise Bula. Tango za ga ingénieur ke na ko yiba climatiseur ba to. Tango ba beta ko ba buka ko minu wera te mutatinda ka batu wana. Muyibi na omto kenda ko yiba o yiba climatiseur ba buka ko minu ba beta ezaka wera te. Mbeto banda kolela ya mabende wana bimisaka mai wana tango chuba ka na mutu te tano sone bo tsako suki te ti lelo ezaka wera te otikala kovo. Wana eloko moko. Lelo wera akota ba rankino ezaki ya yete. Wera na fali bazana problème te mais so tele msusu rankina ne uta kote moko boye wera zaka bena mutu na monika so moninga pe trop d'appétit akansaka lokwa na contre. Wera kota ka ba rankino o eza yete. Lelo wera ba rankine ne bele so tele msusu na petit boye zalaka su boye te za pona wera te mais za pona mutu wera kote la. Makamuni no wera salite na motili. O Blaise Bula ti ya kokufa kotika la kosala carrière wera salite. Ah? Soit disant bozaki ba master. Blaise Bula ndaza bongo. Akokoka te. Yo kanti soke zaki nenga wera tika la émotion za Blaise Bula. Mateka bimpukati. To nga zonga na bandaka bato papa nenga ni climatiseur na mneza bien na bongisa. Abando bongisa ba ventilateur. Bon ingénieur bando benga yani. Ya ba ventilateur na ba faire. Te mona ista. Oh, kaso tangi na ista mosala ba faire. Tibo ka so sani. Vous comprenez? Donc, il y a des biloko yo pour wera lo bagate, wera ceux qui ont meki ba commando breveté ba bimi. Wera lo bagate mais wera nde alia kande ba mbongo abatu. Wera lo bagate mazo sala. Za bayuma, pour nga yo lianga la ninga na yebo David alinga la. Toke kop mo David alinga la na ko panzana ndako na koya des ordres. Donc ndimi ngo ke wera nde ali so kali bango ba mo po baza bayuma. Blaise Bula aza reconnaissant. Alobi yango. Mutaza reconnaissant na ko lo mabeno na TVT. Tanga zo mabeno. Na pa moni yango za trop. Amoni yango trop c'est trop. Banda ko zo $10,000 tant wera yo comme ko zo $100,000. Wera muninga na hote wera ko za camarade na. Te baba camarade. Te baba camarade te. Te Blaise Bula na wera biso lo ko. Zana banelo ko moko David. Au moins na wengi ona ninga bazalaka. Tant ba sela biso ba clip tant ba sela biso ba nzembo to mona bomba camarade mais tant bando tikala wera ndo sula ka mingi na jibe bango to ba musika leta do fafuta pembe na wera ndeni kuna zola pona made suzala kuna ezaka bongo to yebi ke tant fera ya ka tant wera recruter ka na 4x4 mutali bosa benga ka dernier fils para benga dernier frère mais ya benga ka dernier fils donc c'est que bana bazaka ye moko mutaloba wana recrutement ya faire o wera zwa ka faire na podium yemo ko ba dernier fils et non dernier so ka zaki bana bazarte fa ba dernier frère na ba dernier fils bana musique bazarte non bana musique bazalaka ceux qui ozana bano bazali basali succès te so zana bano basala succès ko ba bana musique bazali po to mona dana ba disque mususu yemo ko lobeli mwana e tango o akoma wari Abraham na nzembo na code moral yo kaka ne bandeleti yo ka bana bazako nzemba. Ah bon, bosko bana wana ya lobaka o wana noko tika na mboka to wana. On se comprend. Bana bazana musique. Bana bazali. Jibali ngama mwana te. Bana musique bazali. Na ebi Sabino elo mona. Donc c'est là yo lobika bana bazali soki bana ne bazana succès wana komi ke bana na ngai. Soki za succès te bana na ngate bazana. Bana jibe ba succès te. Tunini ndeti ba Blaise wana. Donc azata na actualité ta tika la kana nzembo moko o esungaka ye o batu ba yebe zala ka le 14 février. Donc sur le 14 février sili nzembo wana pe sili. Mais ça est vrai. Kasité eza œuvre eza prompté. Mais siko asala ndé fort abeta musique pour ageza nanu aluka su succès. Blaise Bula naza bongo. Ozotinda beta su musique. Bo siko. Kop nezani. So amoni mo eta zongela musala na azongela musala na ya bongisa ba TV ya bongisa ba climatiseur ya bongisa ba fer azongeli asali ba atelier na ozo comprendre lelo soki ezali ke ba orchestre na bango bazana ba fer et bazana bana lokwa ba fer bazana bana lokola ba héritier bana lokola ba fabricas banga ba ke bana bazali mais lokwa orchestre na bango batu basali tamulai ya carrière ba komiti na batata baboti na bana na bango pe baboti ba kokolilo
succès ezate il faut le baka bana bazate pour ça le bana bazali donc ça le quoi oza ko empêcher côté na yo donc côté la batu na on a ndenge ya stratégie il faut le baka bana bazate. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission à Vino Bolingaraming. Et donc, on est sur www.idéologie TV. David Wembe, Masura Balabala, toujours. On a fait ça, Marambuka, Randeng, Zalara, Ponem, Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David Wembe, la Sarabino, on a bêta, Masura, on est et c'est pas ça qu'a vraiment Namboka, oh, Masura Balabala, comme d'hab, tout ça, on a balié mon robot et tout fandi. Donc, l'actualité nous oblige à remettre les solos, il y a Weranson na Blaise Boula. Donc, Batabalabala, baza obligé de qu'est-ce qui se passe entre Weranson na Blaise Boula. Bazo wele la nini. Donc, na balabala tellement, batu bazanga raté, batu bazalara na balabala. Toza bongo na Adisha les sénateurs. Adisha les sénateurs, azalara na Angola. Azala pena ba Kinshasa donc tellement azali l'un ya bureau ya Weranson et tous obligés ya kosola na Adisha les sénateurs qu'est-ce qui se passe entre Weranson na ba collègue na ye to ba ancien collègue na ye na niveau ya ndule Adisha les sénateurs boa tarde David Wembe. Boni santé. Ouais, santé pépé quand nous sommes formidable na nenga morote. Donc santé ça na ngope na pépé. Santé c'est comme formidable na nenga morote. Nenga morote quoi. Ouais. Boni basango orchestre. Pépé toujours tous en préparation tous ça déjà ba clip. Ou bientôt tous bois ka ba piste mi balé to bois ka tout ce pays ici ba na kumba na biso moko pone ça là déjà et puis ça va déjà motivation ndenge nini ba ko yambela morote. Pour Morote Kalaté vraiment donc la donc ce orchestre Kemikili ba finissage vidéo ba tinde na album oza tani monde entier na ba Chris Bon omoni ke fana ka fani na kata studio na ye mais azobeta ba instrumental ya Weranson quoi bazo la mape Morote ba ta fani na be ba oza la pe Morote monde entier zo zelango monde entier bozo comprendre que makelele comme partout ba to sentir mo pepa ya Morote donc comme le bisoto ba bilobela donc Morote eza penda mokili mobimbezo zelango quoi donc to pesa kaka tant à temps bato ba comprendre les rois de la forêt pourtant essayer bato ki bwisa mpipa ekoyaka bato batiaka temele lorsque Morote ezwi na ba idéologie moko bo ekokamusa aso bato plus que ki bwisa mpipa comme si bato so ba wera comme ça la dernière nyonso azaso yoko sala te donc ata bimisi pe album oyo et obeta na ngo penza te sala nyonso to mona ke lelo to boti to kompena bakoko le senga qui vraiment tous apena nous kokanga ezali que notre zu pena to lingika image na biso ka ezala mingi to ba kité lelo pe bana baye bo mona berité watana be bazo vibrer kitoko na mokili bo mona ba faire rigola bo mona ba fabrication bo mona ba déplique bo moni ba ya Jackie bo mona ba Bill Clinton tout le monde ninga bazo vibrer to kokanga lisuma ka c'était pour lelo déjà bana ba bimi bazo bimisa ba koko faut peut les misa moi bana musique ba raté. Non, bana musique bazala raté ceux qui osana bano bazali basali succès te so zana bano basala succès ko lobaka bana musique bazali ko to mona dana ba disque mususu ye moko lobeli mwana ye tango o akoma wari Abraham nanzemu na ye code moral yo kaka na bandele ti yo ka bana baza ko nzemba aba bongo ti bosko bana na ya lobaka o wana ya noko atika na mboka to on se comprend bana bazala musique bana bazali jibalinga mwana te bana musique bazali na bisabino elo o mona donc c'est lo lo big bana bazali soki bana ne bazana succès wana komi ke bana na ngai soki aza succès te bana na ngate bazana bana succès te kasi te soki lelo ezaki ba héritier pour héritier ayaka mais bapesaka espace ta simbaka pe micro ta yaka bamonaka mwana moko moke mais wera lokwa azana nini azana vision ya komona lobby tanga monaka héritier na kibomukie na ye wana yaka talaka oyo aza fitir donc il faut nazala na ye ozo comprendre lelo soki ezalaki ba orchestre na bango bazana ba fere et bazana bana lokwa ba fere bazana bana lokola ba héritier bana lokola ba fabricas banga ba ke bana bazali mais lokwa orchestre na bango bato basali tamulai ya carrière ba comité na batata baboti na bana na bango pe baboti ba kokolilo succès ezate il faut le baka bana bazate pour ça le bana bazali donc ça le quoi oza ko empêcher côté na yo donc côté la batu na on a ndenge ya stratégie il faut le baka bana bazate. Freddy Kamanda yebisa papa chéri azalaka ndumba to azalaka ndumba te beaucoup ta masura balabala et ko sala bien JR sa majesté général Awenge so beta faux masura balabala yango abeta faux ya kabola ko na batuna ko
Dollar pour tous, Taragondo. Masola balabala, on a beaucoup de temps. Masola balabala, et ça la bien. A dit le sénateur par rapport à l'actualité, tu fais des botomoni, Blaise Boula, aye penda, aye luwera na TV. Donc sortie médiatique, il y a Blaise Boula et Zaka Kapona a regretté le comportement Weranson. Weranson veut pas lingi mbongo na nenga mabe, Weranson lingi mbongo na niveau moko Weranson. Weranson lingi mbongo bongo poani. Azolia mbongo ti na ba masa na ye. Werazaka bongo poani. Bon, David, là, au monde a soulevé le Lona Loba. Au monde, le roi de la forêt tombe à Zalaka, on sur 4x4. Donc, Panzani, Masta, tout va faire chance. Et bah, oui, on a Kiwana, sera commis commerçante, oui, on a l'emsune Azana, comme on sous sportif, Tonin. Donc, tout Bazala, Rando Rosela, beaucoup, il y a le roi de la forêt. Tant le roi de la forêt qui a sali recrutement, tant on a fait ça, tout goût. L'intervention rapide, bah yoki bana oh non bah yembate na ba disque, bah yoki non bah ngote mais bah na makambo peli moto. Bah on nion so jalousie kota ka partir wana. Ta la bat nion so la ba mabe na wero, ta la ta moko ta sali carrière le la wera. Ah? Ça est vérité. Bah to ba mabe pona wera. Ta la biso to Blaise Boula na za bongo comparer carrière na wero lo ba ngol baninga. So to che Blaise Boula to longo la kutu wera to che na Fabregas aleki ekutu nan. Siko te to banda siko ko banda ko lakisa bino siko makama po mona jalousie. O moni bilo mo so comparer Fabregas na Blaise Boula. Na carrière Fabregas aleki. Zala biso lo mo. Zala me ko lo bele lo mo po to lakisa ba jalousie na bango na minute oyo eza na espace te. To lali to la monki, to monde papa chéra la monki. Asoli ne peut bien, asoli makambo na ndenge ezala. Mais eza na biloko msuto ebike David ndeza boto zanga na ba problème to bongisa mais loko so na beti. Et kota benaka David ebike chukio ba beti ngai. Bande ko David ba beke chukio na beti ngo David. Mais oleki olobi. Pour le loto ebi mutalobela makambo bana o ekotsa mutu tout jalousie aboya makambo bana c'est le roi de la forêt. Mais tant déjà oleki na TV obiko moi taka tona lobela makambo bana wana sila c'est bana na musique bazalaka. Mais tu es bien que ton frère a quand on a recruté il a 4x4 mutali bossa benga kai dernier fils. Para benga dernier frère. Mais a benga dernier fils. Donc c'est que bana bazaka. Yé moko mutaloba. Wana recrutement ya faire o wera zwa ka faire. Na podium yé moko ba dernier fils et non dernier. Soka zaki bana bazaka para ba dernier frère. Na ba dernier fils. Ba papa chéri baza sou batu ya kopesa bango sou ba fautité age koli. Et puis mutu so azo continuer ko lala akomu kola zo lala yé moko trop ba mari de nous ba mbuyaka. Oh, on solo la yozo seka. Vous comprenez? Ah David. Donc on appelle ça sous ba faute na papa chéri te po mutu soka ko mukolo et sengaka mwasi alandela kaye ba bilo muso même mutu lala trop yé moko. Akoma ka choucha mari de nous. Ba mari de nous ba mbuyaka. Non, c'est vérité. On a papa chéri. Ba mari de nous suba ya ka mo pena ke allo ana azana ba force le roi ba Shaka Zulu. Ako binela yo siko mo so mutala mo ki na tongo mo na makanisi na ba makamsusu ye. O mo net papi mbo mabenga ka batu ba dimanche na émission na so dimanche wana mutasaki na ambiance samedi akotinda ko lemsu 4h. Mari de nous azana kanda zeleke banda 0h azuyeté. Mobala yo kota 4h na ndako. Tanga ko ya bineli wana ti azolongwa ndako 12h ya émission na moral les a déjà kokoya. Akoloba makambo faki alobati. Omoni lelo tango zoba ke musique eza chance na talent. Oui, c'est bon, mais c'est quoi chance na talent. On a ba Gilles Kibens baza ba grand chanteur, grand compositeur. Vous comprenez? Gilles Kibens na batano so basana bazana bona ba chance te mutayemba bolingo ko yemen. Daza na chance te. Bario. Toti mola libulu tulu. Daza na chance te do tia fana na orchestre. C'est bon ba na chance. Chance na moza ka faut bazara na BCBG. Et biso lingi zaiko muzika te. Wana zaiko kama zaiko muzika. Pour que c'est l'orchestre bomba ba papa comment tu les zaiko. Do esko zolanda zaiko za mta zaiko te. Yo za BCBG wenge 4x4 faut na idéologie. Ceux qui mutakoli faut que ne luka vi na endenge lelo. Yo kansi lelo bato bazo sepela kasi poto tikela pe faire chance kenda luka ya lelo Simba. Babi Clinton ba kenda ba nani tu ba kenda. Yo ando bomba ka bana bato. Yo bite que ceux qui ben sakuta na héritier ba héritier matolo. Ah? Mais ce que tu as là, Agia Kota na Wenge. Ah. Na ebisa wati. Ki ben so ndaza bongo so kutena wata. Ah beta wata matolo. Potala siko au niveau ya wera kenda na bana na ye. Na minute opoto ezate. Toko zo ata kombo pe ya Rio to tie pe pa Fabuka. Fabuka tela biso kombo Rio ameme pe poto. Ah OK na epeti. Siko bana ya wera, bazo sala makambo na bato yo wera formé babo type bana na bango loto mona.
ba Patrick Bekamba zo ba misé na poto bina fila même ba tunami kile siko yebisanga donc ezaka ka foza kana chance nani donc ba bina fila ba lekaki bato wana nyonso na koyemba na ba na banani to ba lekaki bazaki na nini soki tolobi bongo c'est que te ba vibrateur to loba niveau vibrateur ayebi koyemba aza compositeur siko aza na chance te po ba benga repele msu vibrateur mpiana donc makamwa ba mpiana ezo keneka mabe donc bato baza kota mpiana donc makamna ngo ke bien te biso to koloba ka so mingi te net Blaise Bula tant aux arènes généraux que n'a koyiba climatiser ka bato tant ba beta ko ba buka ka minu wera te mutatinda ka bato wana muyibi na omto kenda koyiba oyiba climatiser ba buka ka minu ba beta ezaka wera te mbeto banda kolela ya mabende wana bimisaka mai wana tango chuba ka na mutu te tanos wana bo tsako suki te tilele ezaka wera te otikala kovo bino nyonso bosala click na bino nga omoni biloko msusu nga na participer na répétition ya wenge 4x4 oya stade de Martyrs. David ozo senti pena ke bokaboli. So comme tango le roi de la forêt mbo moi na ebeteli o senti bazo betango mabe. Mais so comme na RJB. Au moins pena ke no so ba betika ndeti nga na répétition suka pena ndeti répétition pena ya clôture pena ya suka ya nini ya wenge. Nzembo na ça c'est ba ko tango ba bandika kambala moko jiba. Ça c'est ba kata kata. Ba bongi c'est mon bakitisi moko grand prêtre Zupema na so c'est ba ko tiaka ba bongi c'est nini. Mais wera mo ki demande ya surprise. Burkina Faso soka beti na mutema bakanisi wera ifisaka 5C3 zwate. Ce qui 5C5 ce qui nini ba la kaka ya zwate. Ani makaba ota ninga wera nyokola bango. So ba mba ndo bazo beta donc yom to koyeba zika vo nini. Ngana mona bango tu wana mona ka click wana balinga ka wera te. Non balinga ka wera te. Et puis c'est quand tu wera na JBT pe na madu jabi ya ko sangisa po benga banani. Dieu moko Didier Blaise Bula zolo ba ke ceux qui côté bazalaka ceux qui ya benga ka wera. Mais nga na bi ke wera idena makambe belé ba primis. Oh le côté la mutema mabe. Non, Blaise Bula aza reconnaissant. Alobi yango. Mutaza reconnaissant na ko lo mabe no na TVT. Tanga zo mabe mo. Na pa munyango za trop. Amunyango trop c'est trop. Yo ko $10,000 tant wera yo comme ko zo $100,000. Wera muninga na hote wera ko za camarade na. Te baba camarade. Te baba camarade te. Te Blaise Bula na wera za ba camarade. Zana banelo ko moko David. Au moins na wengi wana ninga bazalaka. Tant ba osela biso ba clip tant ba osela biso ba nzembo to mona ba camarade. Mais tant bando tikala we rando sulaka mingi na JB. Bango to ba musika leta do fa futa pemena we randeni. Kuna zola pona made suzala kuna. Ezaka bongo. Mais wengi wana tant to ba wengi ezata d'esprit. So bazana ba sali sambla we adol finir bazo seka. Ko biso to mona na TV ki tala ba massa ba fandi. Mais tant ba fandi yo mona kate. Tant que nga beta we nga beta concert a wengiana ba salaka nini ba bengisa bango pa mamilela. Yo zo mona teke jibe na we ba présenter na ba Adolphe. O Adolphe est-ce pas Adolphe te bazo présenter nini. O Didier Marcel ba présenter bino. Yo mona teke le makaba ki maka po ba présenter. Vous comprenez donc bango bazo sala makambu po aleki na TV actualité za tabi ka actualité ezaka rapide na TV na internet so kotangi komba wera directement ba bakotala yo. Yango wana Blaise Bula ko fana ba olobani na wera asali carré banda longwa ka wana po mutelinga profiter na simane zaka petit rigeni et simba pété wa banko velo kwa za mtema ba botola rigeni akenda poto abeta ba concert so omoni bato batondi c'est que 18 personnes na ba sala ndeko beta ko kite azongie bisanga na carré ya Blaise Bula abeta déjà concert nino bato bakenda batala Blaise Bula na concert mota beta ya histoire azana wote parce que wera beti makamunini wera salite na mokili. Makamuni no wera salite na mokili. O Blaise Bula ti ya kokufa kotika la kosala carrière wera salite. Soit disant bozalaki ba master. Blaise Bula ndaza bongo. Akokoka te. Yo kanti soka zaki ndenga wera tika la émotion za Blaise Bula. Mateka bimpukati. To nga zonga na bandaka bato papa ndenga ni climatiser na mneza bien na bongisa. Abando bongisa ba ventilateur. Bon ingénieur bando benga yani. Ya ba ventilateur na ba faire. Te mona ista. Oh kaso tangi na ista mosala ba faire. Ti boka so sani. Vous comprenez? Donc, il y a des gens qui ont été baratés, ceux qui ont été commando breveté. Oui, ils ont baraté, mais oui, ils ont été allés bon abattu. Oui, ils ont baraté, mais ils ont été pour moi, ils ont David Alingala. Donc, comme David Alingala, on a panzananda, on a des ordres. Donc, on dit, oui, ils ont été allés. Ils ont été allés pour Bazabayuma. Ils ont été allés pour Bazabayuma. Babayuma, il faut que nous ayons une TV. Non, le moment où on a TV, on a déclaré qu'on a fait un pangi, on a fait un musique, on a bersa, on a tambusa, on a soda.
yo mona teka na clip ya Pentagone wera fandi bango wera telemisa bango wera fandi le roi mukonzi ba popola di mama yo tala kate ba wera mema bango esprit de guerre faut vous en esprit ba berso ningini bando pondela blaze nani ba bondelo te bango so ba luko ba berse bango yango mona ke ba kokate pour so bazaka na esprit wana melelo makambu yebisanga na wengi par des mitu wana bimana ni so asala Adolphe Kuta nga profite moi mpepa wera tongo batikalaka tonia meto suka wapi to suka wapi bango tu balinga wera te bite Adolphe akata ko boma wera na poison Adolphe ngati la wera poison mutakanga eza limbonda baza bato click wana linga wera te balinga ka viete nde baza wana non mais baloba eloko moko hein adage moko bato baloba les bons comptes font des bons amis c'est comme si bazo remarquer pas wera ndaza na ba bon compte te excuse wera azaro mitala mingi kaka ba intérêt na ye moko mais peut-être Blaise Zolo ba yem ta benda wera buka ko raisonner te lo kana te ke soki naza na minito na sokoda awa muta bendanga eza Blaise Bula wera ko raisonner lo kana te siko Blaise Bula otala sokoda wera so atala sokoda te po wera no ninga zana na kati ya Kishasa ko satana ba 50 pale ba bafutelaka so Blaise Bula mbonga sokoda yango atiela provision yango asambela afutela bana minerva ko wera yango te nga fana na pale bona tali mpata zo négliger kutu makambala ke muto benga me ba député bazo futa ba pale na misa tout mais zelaka pardon ngana zo tamo mukela me kabinga na zo bimana makamna bele bon bazo misanga sane mutazo bude mbongo mais bato zo futa banda ko ezana ngo vide kutu no ba che bato te ba député mo ba sepe na fo bazwango siko we wesi makamba sogoda esala ne we rane mais soko zo lo ba we azana sogoda na azana salaire à $100,000 na sogoda na we ra $100,000 na mwa mona rango siko tant boye na kopo ezake yenda bimaki leader yende longina yende esali pour la rane zo fo bozwa muke ya zo ebele eza bongo atija sozo lo ba ke we azana mbongo mais siko muta mbongo ndenge ni oluka su ba mbonga miki pa batozwa comment te ke we azara mutama be we ka so na mbongo siko na lobitan ke ba président bakanga makana ni tant omoni ko sala ta 5 $5 no point no tikino ki président au fano na ndorme balinka bazala wana komi dana la mbongo baba yango te so mbongo baba yango bakolo ba banki me bafana bandako imoto bakolo ba banki bagenda ko sala bongo baba yango ndenge ni les rois de la forêt d'asala ke bazala nde banoko bazala bayaya yo moda wera lekana te vazo lela likam kenga basalinga bonga bazong singabo mais bango bazaka so nini boye baye baleli na TV ya brigade ba bazaka likam baye baleli na TV mais muto aya ko lela makam na TV sente yuma yuma bongo to ba yuma Blaise Bula ndaleli na TV bongo mama na yuma mama na yuma ya mona dali ko ba wenge ba benga bongo to benga academy tu ba uté ko lela wa tango avant ba jibena ba wera ba yokana j'étais tu vas préparer stade ya makamba braliment ya ba bouchon balela kati babengaka 2 personnes bagenda kolela ndenge nini tozaka biso nyonso babengaka bango po wera ninga na orchestre ne jibe na orchestre na ye siko bango babengaka bango te mpona nini ma trop David faut toyebaka mutu nini ndeti bablaise wana donc azata na actualité tatikalaka na nzembo moko oyo esungaka ye oyo bato bayebi ezalaka le 14 février donc so le 14 février esili nzembo wana mpe esili eza evre kasi te eza evre eza problème te mais siko asala nde fort abeta musique mpo age eza nanu aluka su succès Blaise Bula naza bongo ozotinda abeta su musique bo sikoyo cope neza nini so amoni moyen tazongela mosala na ye azongela mosala na ye ya bongisa ba TV ya bongisa ba climatiseur ya bongisa ba fer azongeli asali ba atelier na ye siko toloba nini bino bokoma wera camarade na bino yo sali carré wera ninga azana siège au bato nyonso bayebi ke chaque mardi mercredi jeudi a répétera Blaise Bula répétera wapi na Kishasa na yebi wera azokende kobeta par-ci par-là même orchestre ba musicien bazoyeba na musicien bakoma na balar ba musicien Blaise Bula na minute oyo ana vina héritier te ana vina fabricateur te ana vina déplicité et là c'est bon moi mon na so amona ni lisusu mo elongiano mo nezu mo couleur mafuta miki ezaka ke non Amadou Diabitanga uti ko sangisa bango mo balara na bazwa ke c'est comment motiver bango Blaise Bula za sunani basali wenge ya kibozoba bato basala ba wenge ba bénéficier bazaka mibale wera na jibe c'est tout tozalaka ba fondé tozalaka ba net tozalaka wapi bango na wenge bato babunda bango wana bomona makambo ifanda lelo wera bato ba cheketo yo kanti lelo carrière ya wera so ezaka ke to fandi pena boy na nenga papa chéri ana 7 minutes basalaka succès libanda papa tango wera zaki moi mes ententes na banane abanda ko yamba bango ti bana ya wenge baka benga ba frère ya wenge to mona na ba concert na héritier kenda ba kenda na Bill Clinton ba kenda na Fer a représenter bango na podium bana ya wenge pourquoi pas baka ba frère ya wenge c'est la jalousie ba jaloux contre wera bango tout wana mona ka wana mona ka wera sana makambo ta de aboma bango ndeti kutu besebeza to panzango penda
yango mona bato tu bakolaka bakoma na bango komela na bango le misusu bakisi balalaka bavalium mpo bakomprena tremblement moko eyaka ya mabe na ndenge awingi wera ezosakana yo te kotala te Chris Brown abeta alerte générale na nini na ye otala ngo te ozo wana tomonaki comme si ozo bango yebisanga so biloko na bango nini déjà ataki tutu musique wa beta leki na te fazo copier Atisha le sénateur ozo reprocher wera na eloko te na makambo nyonso oyo ako reprocher na eloko te nga nyonso ya wera ezaka bien na reprocher atazo yiba bato bambonga bato bongo ko yiba bandie pa na ye bato bazo ko escroquer bato na gouvernement bambongo ezobunga bozolo bako détournement bango bazopekisa bango te ya wera kana mboko mona nga pa na nga wera za na mabete nyonso ya wera ezaka malamu yonde soko ye mabe siko kute na commando breveté po nga sona zaka omoni wera tanga talaka drisha sénateur fola la pongia Poutine odile manzaka CPI wera la ali pena pongi soko meki pena tokoya David we même tokoma na vitesse bu na Luanda na ko bando yela wana semaine to benga na ta 3 fois to zana ka ngana yo poso na yebo le to mardi na royal lisusu dem souti vendredi na royal lisusu. Donc faites attention ce bon meka mungu abiso wa meka abiso mungu ati biso to le roi asido meki lule muziki donc na combo ya wera ndenge bozoela ngo bosela ba click na bino chaque dimanche boleka so tant to roya to ko déborder ce ko to bebisi makambo. Pour trop c'est trop. Oh ndongo lobi e comme click pour to monage oh bon mon tenezo kene dimanche ko mon Adolphe asma kiala dimanche ko ozoka makambo c'est de comme une boy dimanche ko mon Adolphe et la nani pena jiba leki mais jiba le bane pe mabe wera pena jiba leki alobaki ne pena lo hotel alobi elo côté mais mabe moko alingi agence à sujet moko bo tchaka makelele na batu. Vous comprenez? Alors quoi, Azma qui a la nenga zabo alongo la petit morose mais beta ma be fort et tia ma kele lem super mais mara eti ba kacho. Mais si go bo nga na yesu côté azana obeta sur lisolo ngo ouais ba katel Azma qui a la longo la petit morose mais salabo. Tango yo hotel eloko na isepeli sai. Eloko esalaka nga bien te bo mais mutu eza lokola yango wana. Parce que ndenge nini eloko moko bo beta ka mabe kota tina ba orchestre mususu. Ba quartier la te ba zo makamone comment ba émission comment ka guerre. Ici les cas to bongisa to za famille ndenge ezala. Mais lelo liso yesu suko na musique papa to biteke tata ye mutaboti ote to mona lelo yo kanti batebele to ko ba notanga ba kombo te ba bimisa ba tata na batu ke na po anini abokola ekaka bien mais lelo bimisa tata na ye aza tata na biologique te mais tellement sunga na eloko moko bo pesa ye abima tata na ye po a servira na tamula yo esenga ekazana difficulté c'est ça so bino suko bo sala na kimutema mabe wana bo la kimutema mabe mais we razala kana na mabe na bino te bon espoir pe bino po ani so jiba lobake oui nga eko swate soke swaka le roi toza na bana succès telinge swanga mais le roi toza na bana succès ko swanga ite po biso nyonso na ba message jibe so to kuta na héritier to kobeta matolo soke ko swanga ndenge nini biso nyonso na ba musicien jibe so to kuta na fabrication to kobeta matolo biso nyonso ba message so to kuta na déplique to kobeta e matolo basala ka soute te basala ka jiba beta chaque dimanche kobeta chaque dimanche yo talaka te na États-Unis ba oyemba na podium abi bino ne bat ba oyemba bino bo ketamwa na ba mesa bino ba chaque dimanche bo setam bato ba tambola mpiaka siko botika tozalaka déjà bien pour le monde que bolingi bozo sa vague moko mu pepe mabe Atisha sénateur na minute ngolo bani donc wera ensol na Blaise Bula na jibem pia na relation na minute munde na katikati biso tozalaka na biso bien na batu nde baluka kozala mabe na biso so tele babanda to bongisa so monika mabemo eko bima omona ke uta côté na bango omaka ba ko jengando leki a déborder ba kinganda leki a déborder mais to ne ko wera nem ta bandi po wera nem ta bandi to mbonga bato to bandeli côté ni Blaise Bula ngoli misolo obete za lisolo lelo bango baza so nzale koti na ndako mbonga Amadou Diaba pesa bango esila déjà kenda kambia sa zongi bandala comme ko lala partout na za des vidéos moko na mona ya yenga kuna bomela ngo moto le so ba bimisa mutakala netanga zo ba mbongo na zo ka vertige zo comprendre zomoni na mopono ozomoni ba partout dans zo kende donc zo sentir que non via vertige pour anini mo mbongo na Amadou Diaba sala bango mais na minute on nga zana le roi de la forêt asutugela ne suba l'art zaka ke mutu fo lukaka l'art pour l'art mutu tout azaka na besoin nango mais wera acha ba makambo na yo ekotsaka l'art na pale mo ate bana ba otanga na ba États-Unis bana ba otanga bazana bango pepele mais raza wana so contrôler ba bien donc to za pepele orchestre zo kende partout to zo beta to uteke invitation ya président Tchad to yeba mise baza pepele bazo mo ba quelque chose. Toi on attend to les cartons de yebisa batu ke kutu ndezana na zaiko muzika ba mikolo ba komi kuna fo ba luka ba libérer po mona quand même papa na podium ko atiko bina net Fidèle. Tu comprends Fidèle so tali pe na bodo na comment raisonner mo bona kanisile msusu
papa na biso Gilles Kwata ba âge mo comme vous comprenez donc ba biloko mo ba bongo ça na bien te ce biso to kobeta te biso to za boye bozui formation moni pena ke coach lingo sala carrière na yo 20 ans to bendi suba de mikio ba yebani te to pesi bango suba kombo ba ke bino banda botikala adi c'est le sénateur na masora balabala na yebi ke Asman Kiala contredire ngate na nikamna ngina loba bata balabala basalima constant moko be ba moni comme si we ranson aomi ko poussa na mingi côté ya Fally Ipupa omoni onde ni eza masora balabala te eza Messi Lutone na Lubanzadi o ya bosanga mission na ye mutoloba makambo na talaki eza ngoma masora balabala te be mission to sala bata balabala to sala émission na ndenge ke po batu balinga biso te to senga batu balinga biso ndeti ngana yake émission batu balinga ngati ngana yaka ko sala émission pona ko défendre orchestre na nga pe pona ko loba makambo oyo na moni balobi na orchestre na nga sepeli singa te na ye mais na ko sala émission ya flatterie te pour le loba batu ba sepela na nga balinga nga o mona eloko mona yebisa yo le roi de la forêt na kati ya monde entier aza na muto apusa na eso yeba ke mwana Zedu série Zedu na kati ya mboka ya makambo nani oyo Korendu asenga wera featuring mais wera négligent na yango wera approcher mutu te ke faut approcher mutu pour la linga pesa wera bo ebite so ngeza combien biso to fanda wera zozonga na kini nani Elizabeth série na bazana kati ya mboka na bango afa balongwa Elizabeth du Santo eko tala wera na epic sana le roi de la forêt comme era nini ya et comme era checking wera ebise Elizabeth era koki donner ça checking abi tant que ngana zana yo avion na yo matana note ici général na benga ebisa bango ke yana mutu moko wera fa voyager na avion na azana na son excellence so tala siko niveau ya ba wera bazana ngo so wera okende ko luka akanga mana Fally po de Fally aza petu déjà zala na wera akota lelo ba ranki wera monega akoka sute makambo edimi mwanda moyangana Fally tema na makambo wana wera komo zela to solola ko tina ba restaurant zela to solola na ba na ya na boduga zela na solola no eloko moko lelo wera akota ba ranki no ezaki ya yete wera na Fally bazana problème te mais so tele msusu ranki na ne uta côté moko boye wera zaka bien na mutu na monika so amoninga pe trop d'appétit akansaka lokwa na contre wera akota ba ranki o eza yete lelo wera ba ranki ne bele so tele msusu na petit boye zala su boye te za pona wera te mais za pona mutu wera côté là wera akota ba ranki no eza yete wera na Fally ba bomana te bazona problème moko te ba fingana te loko te fe Fally pa finga wera te mais lelo ba rando o ya eza ba ranki ni ya batu mususu wera et là t'es un nzoto ya wana wera moine non azonga ne ka pa petit la bandale le roi de la forêt azana muto na vie o akozongisa te ke o wera sala suma wera nenga azana zana eloko bokulukela na mokilité ponyo so batu baluka basala yesi asalango na yesa bino banda ba concert banda première muto moni pena ke concert na poto esili batu babimi na kata salle ba ok tika artiste tina ni na hotel ba boya kota na mutuka ba ketike makolo esala maka pa wera de makamwa lo to mona rango lisusu te donc le roi de la forêt wana tu baza ba petit na alinga kala ksa batu kende batu musuba ba na problème ba batu te mana problème mutu na mutema mais le roi de la forêt tanga bina na problème ya ba petit te azaka problème mutu te okomona ele lo ba mona ki epa no boduke pesi makelele mais ala ki sarabino le musuba rankino bino boluka ka po musique na mine simba ya sele musique ya rankini te alors bango déjà kofinga zane mandoki ya ba faible comparé boulot na yo na mosalo so sala kala soko progresser soki ezosimba te mituna pourquoi eza bongo ye azalaka succès na ye na mafinga ata asalaka succès na ye na baproblème te ye asalaka succès na ye na kimia yango moi na génération tout ya lelo mikolo wana bakoka susu te wera mutu atikala relève na bango ndenge tozimonaka réal au moins pendeke no na boke ligue des champions babak se katani baatlantique ekatani mais réal atikala na charge abundeli bango ntina suka azweli bango ligue des champions ndenge wera aza lelo na bacollègue na ye na bato bazarazaka ya bamikolo wana na biso vérité. Pour l'actualité, tu as cité Nabiso, Agis et les sénateurs, concert Héritier Watanabe, Napoulman, au moins on est réunis. Bon, Héritier Zara camarade Nabango. Héritier Zara camarade Nabango. Bolinga Bozwa, Héritier, vous comparez avec les gens de 17 ans à Ouera. Héritier Zara Mounene. Ah? Héritier Zara Mounene. Gogan. Et puis, depuis concert dans les rois de la forêt, il y a $50, quand un bon Héritier Zong, c'est là. Makambu déjà ici là, Aïba Batumakolo. Héritier za mwana muke oya bunda maka nini mobimba na ba misie to ba bundisaka ye ba yebi kazana étoile mabe soke brûler donc quand on dirait Héritier en esprit na yana ya kala bando coller bongo na banzela babanga fort ah na ebisa ot Héritier na bon ah ben ba ba la forêt ayebisaka ka eloko moko abina ye ozu déjà responsabilité okomi dana bana ozo bomba okomi dana orchestre donc oza dana responsabilité zwa ki papa sikoyo longo la besprit na kala pour Héritier ma sekité Héritier pena koya pena concert na bi leader obimate
donné on beta bon afanda na kati kuna obima te ah salon bana to solo mo mususu to koza mo mususu comprendre masola balabala tozaki bongona adisha les sénateurs te faisant ngonga adisha moi le bana batu nyonso balandi yo batutu balandi ngai o bofingaka merci kofinga na bino te salaka motivation po tokola lisusu ngawo na linga émission ba finga po so bofingi te na monde émission te la mité bo continuer kofinga tozaka wana ba obe balingaka biso ba remixaka biso na ba commentaire bo continuer ko partager bo continuer ko s'abonner pa ya David Ewembe pour ceux qui boza ko s'abonner ceux qui makambo zo kende bien de biso pe to sala ba émission makambo na biso pe e ko tambola kitoko donc merci na batutu balingaka tout cha sénateur et puis wenge musique maison mère mobimba donc bozala na mino paniquer te ezaka ke non mikolo bakoli misusu ezo senga fo bandola na basi po ba mari de nous bazo tungisa mitu na bango donc mbote na batutu balingaka douche à sénateur donc a commencé par DDC Aigle ya Naomi Poutou DDC Aigle ya Naomi Poutou ya soyo wana donc muta sali ba impresa na benga ke impresor ajuda social donc muta kokani na kati ya soyo azate na minute donc muta kokani na azate aleki na ba directeur ya banki na minute muta kokani na soyo azate donc ya Naomi DDC Aigle kota masola balabala ya Naomi Poutou Naomi Poutou donc azaka bongo na AG Shora des opérations muta simba opération tout il y a AG Shora des opérations sans oublier ABC Ngwaila Mandela ya tiki biso mikolo azana na nenga poto afin de na Marlène Lopez de grand matériel maman na paradis winner Marlène Lopez bon séjour na katachi na bi ke bientôt zozonga déjà na mabele sans oublier FCC Mobimba ka ndenge to salaka donc to pesa rabino ba merci pour na baki ke batebele ba koi bino bozo maintenir ka place yango donc Ben Willy les Gabonais grand frère propre ba mbote na place aux Ali parle de centre guerrier ba mbote na place aux Ali Baudric Mata de l'Union européenne ba mbote na place aux Ali donc sans oublier Bertoni Sinda Binotou donc ba trésor lui ndula ba mbote place aux Ali ya Willy Pesel nefa mundele ba beti koti mbala moko ye umelarati ya Willy Pesel sans oublier Koko Maleka prêtre Koko Maleka prêtre ba luanga na wenzeto balukika ko buki mbala moko Koko Maleka prêtre et puis Maman de lumière congolaise hier la solo la rapine sur les attaques le bagadriche à moyen zate donc Maman de lumière congolaise mambote na docteur Marcelo ça de les savants noirs abi aye na makambo sika docteur Marcelo azongi ya mabe docteur Marcelo ça problème nanga ya solo mais na biso luka mikolo ezaki toko na masola baba mbamora comme docteur Marcelo ekoti docteur Marcelo sadi les savants noirs mikolo azongi mabe azongi na makambo OK na wapi kota masola balabala balobi kobunga na yone qui a fait na comprendre que lobi na kutena pena zezemo pena mwana banzambe ba ezemo bakoti ba azozonga la kobenga batu tout o basala ka boulot po biso to za nso mtema mabete ke non azala kana mutu na ke na kotonga ka batu ndeti batu musu basala docteur Marcelo bientôt azozonga azongi wana pona makambu tout boko sepela déjà Steve Kulumbimbi babi nzamba visa babi jeune ozo tambola na caché ya visa na pose donc yenenga zawana soko bengie na tongo ozui visa obengie na moyo ozui visa obengie na poko ozui visa Babi Steve Kulumbimbi mokonza visa na kati Angola oyo mobimba to bilwanda te Angola mobimba de yeso atoza na bengelo bengelo yo peso visa Steve Kulumbimbi bazaka bongo na pays to son Angola mutasimbi marti kota makambu to ba salon pour kuta na salon bien ba bongisa onde ba bongisa touche sénateur kuta na bongo na salon to son Angola ouais et pour na silisa na comme na suka Joya Bokundu elenga bi moi sa taille hotelele ki nango komisi nzambe donc yepena même wale ki nao ouais petite sœur taille azana taille ya mabako bo mabatu 10 mbala moko na kotala Joya Bokungu Joya Bokungu donc il y a vraiment sans oublier maître junior Olenga Madusu babi maître moi lobarate mana la rebelle maître junior Olenga donc bambote na on appelle si bambote puis sans oublier Yakijo Pambani na kati ya Paris bambote batu tout bolinga radriche sénateur Azma Kiala petit nanga boga ye asimba kota déplique talaka ye pena ke na nenga musique zate musique moya oza chiffonné on est kaye batafuni na monoko te ye pena chiffonné zalaka te David Ewembe merci na yo tika biso te pona minute na kati Angola chaîne ezo sala batu ba yeba na batu ba koma monoko awa so le karaté ba oyeba ote donc sans polémique to fingi mutu to lobika la vérité ba obo mona mabe ciao on est là Emmanuel Schengen kota masula balabala makam to sola kinayo salango Emmanuel Schengen tala penda kananga talanga monanga Emmanuel Schengen kota masola balabala benganga tokota bakoto kuna ekosala bien Emmanuel Schengen nozela penda pele na yo Emmanuel Schengen nozela ngo penda ekosala bien po Shabana Luanda akomi sikoyo po Shabana Luxembourg paza na Portugal
je reste pour Chaban à Luanda, je reste pour Chaban à Luxembourg. Bon, Côté comment tout bas, on a la Pulga, côté tout bas, Côté ouais, tout ouais. bas. Boza Razara Masura Balabala, tonton succès. Ah, Bino a vraiment amené à battre Missous. Donc, on est ensemble avec vous, Joyce Kiangeben, moi, si Oyo, à Salara Maria Suki, avant que Bota Yesu. Joyce Kiangeben. Joyce Kiangeben. Soka Simbi, Ozala Moiso, Ozala Mobali. Il faut balou là. Tout balingara David Wembe, vous hésitez, vous contacter Bisso. Donc, Bobenga biso la activité na bino nyonso ozana posa produit no eleka ozana posa publicité ozana posa totanga kombo na masura balabala ko hésiter te benga biso penda okozala décider on ensemble avec vous ciao.